fula ma mutu na liboso ya savoir faire na yo. On comprend. Sur lingi musala na yo na nzambe longo fula ma. Papa, élévation tu na ni na rien ni na oxylé tu pas nzambe. Okopo tika no mutaka no ba tika la na bangwana. Et fula ma te contraint de ba sambwa. On comprend. Pour ngani tozano be banda lelo ti lobi. Na ko sala ngote. Elo nye la ski po mbala linga o mingi. Mais ndesi bibala balobe mbala libanda ngo. Mbala poto. Po linga o mingi. Faut doit tika photo mo be, o tile photo mo sexy ou bien image mo pornographique. Non. On est bolingo to ne ba vanti. Nangai Diego musique a full atalate. E ba tindela nga ba code wana. La tindela ba film porno. Non, so muta ba peso ka papa. Tozo ba tindela zo comprendre te. Comprendre. Malam ou ozana art ou ozana film porno. Clébo. Ni Loba est comme un mélange. C'est comme Loba. Et ça, le problème, il y a couple. Et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, ben, ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu es sur l'angle? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier. À ce moment-là, qu'elle a fait. N'a couple l'autre. Expliquez, docteur. Parce que aux kokate, nanda aux kokate. Docteur, mon ben nanda aux kokate. Azo kokate, makam nanda azo kokate. Yamana toye, pour trouver solution. Azo kokate. Encore à quel sens de l'expliquer là? Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, on va pas ça. Mais il y a tant de choses qui sont attention, pas stress, mais ça là. Mais dès qu'ils arrivent là, assis ma ganga sauter. Assis ma ganga sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, n'a moutou, n'a pas fatigue, là je peux pas. Ok, on a compris le problème de l'alimentation. Le stress, le surménage, ce qui est un problème d'érection, on a posé un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Les compléments alimentaires, les la vitamine A, la vitamine C, les protéines, les produits en 20 heures, une fois tous les 2 jours. Les années là, 6 sachets à 4, au coméla, sachez beaucoup tous les 48 heures. Le conseil a bien 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Et voilà, merci beaucoup sur la RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. Mon vieux César Nga dit merci pour l'opportunité. Nous devons comprendre que RD Congo Info a tababoui, mais Bazaka d'accord. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info. Mon vieux César Nga dit merci pour la porte. Nini sous ça la vraiment na lobaka. Ingratitude déjà condamnable, donc na cause à l'ingratitude tant que c'est le Likambo. Et aujourd'hui quand Gradimou yanda mesana kota bima zonga mamebele donc toujours analyser toujours beta masolo ya mboka ya balle nyonso vraiment toujours partout quoi, toujours partout et lelo na koti sous côté théâtre na bimsila bino mo ba révélation pour mikolo to comprendre pété monde dans to ni parce que makamozo le kana monde à théâtre vraiment il faut to lobango pour toujours mon ango sous clair te koto to le ka poison koto to le ka bazo étouffé koto to le ka bandumba bangio balate boy aboto limbala bato atikal mutakala bon mais les lorsque tozo betali solo na moko ya ba fille à théâtre ameka ko expliquer biso yango lo nini yango komi na kati ya théâtre eza nini pourquoi ça ka pona code quand on a 10 chiffres, tu es évité. Alors, à qui je dis déjà bonjour Bernice. Bonjour Gladys Mouya. Bonne santé, bonne activité, bonne macambonios. Oui, santé ça va, l'activité peut par la grâce de Dieu et qui est bien.
Merci beaucoup pour comprendre que tous en a Bernice en azamoko vraiment à Salimo mingi na monde à théâtre parmi ba filles à théâtre et pas à yako compter to banda otali mo kala lelo azo évoluer tena lobate to tika imora loba Bernice to banana nous parcours na yo ti lelo batu ba reconnaître yo Bernice et l'on est dans no kota na monde à théâtre. Bon théâtre parcours na ngai théâtre moni théâtre et l'on a passion na ngai. Peut-être même na imona mukeno sepeno makasi surtout dans un groupe salon nous un jour on a peu venir fona sala musala mais malheureusement batant na zora chance ba parents ba permettant ngate mais tant na rozo moi vide moi mukie ndena ka ko intégrer na groupe ya papa na ngaka Diombo mais nazala toujours ka coincé na nenga mukiete. Maman nanga papa nanga balingaka te bazara pena batikela nga liberté te. Ah donc coincé au lobby ozaki coincé ngala na kanisi ozaki coincé na groupe oyo kendaki mais ça ozaka coincé na famille ou bien na groupe? Non na famille papa nanga Kadiomba mbaki nga bien na pesi mbote en tout cas nga pena zora chance ta groupe amne le papa Kadiomba on ezaki na banini tant que tu pas Kadiomba 99 banuna 9 na kenda kumna nzala ngande fan na bango na tala bande banda répéter na kitambo na boeti merci cousine nga Dorcas njibanga bi Dorcas nga fona kota na groupe wa bi ba lungo yo bafanti bwe kwani ba zo te mwana mkenga bi ngai na kota na groupe ndeko wana pe ba taka makasi ba bazalaka makasi ba président V12 on appelle Simbote président Pakalowi président Sai batonga na kutaka kuna bayani motara moi kala batonga na kutaka kuna na groupe ya papa Kadiombo bangwana mais tant on peut na solliciter papa na ngai ya boya raté bandimaka nga batinanga sala demande na sala pe demande na ngai na kotaka ba acceptera ngai ndepe na koma ko évoluer na groupe ya papa Kadiombo na sala pe film moko kuna na yeba raso na bosanité titre film ezara poto basero wana papa Kadiombo na le canantene a banona nef wana tango koti sika ozaki non ozaka figurant to ozaki vraiment acteur principal non nazaki principal était mais nazaki parmi ba principal na principal na jouaka moi na classe ami ya mwana ya nani président V12 et après kolongwa wana parcours et continuer ndeni non après kolongwa wana tema bana ko coincer trop na ndako nde batikela nga liberté te na katara na robanga tara bu mwana pe par après nde aninga mayele ya chobo ne akokinda ko intégrer na groupe Mikwati mutamemanga kuna copine na moko Pamela bala na epi na PC Mbote soka za chance wa émission nda memanga na groupe Mikwati na eska ndako kuta président vie de loin na travailler pe na Mikwati na PCP Mbote président de loin tala au petit na et les lorsque yo te retrouver sous papa Koba et arrivé no et papa Koba zakinde nangiba na poto ba landa biso ba comprendre pena parcours ya Bernice style lelo Bernice a bien sipe gradimu ya toye pe to beti mission ba comprendre vraiment que parcours ezaki momulai. Oui quoi intégrer na groupe papa Koba biso papa Koba azo na ndako azo na ndako na ibaka so na bo intégrer ba 2002 ba fin ba ya 2002 nde na intégrer na groupe c'est papa Koba type na évoluer qui à part mon ba déplacement miki mais banda wana ti lelo bonaka na groupe papa Koba. Vraiment pour comprendre que quand on est tolobaka être toujours fidèle et ndeka gradimu ya zaka fidèle na vie na César ngadi. Alors na kati ya groupe ya papa Koba rôle na yo ojwakani na kati ozana nani na kati ya groupe? Oui, na groupe papa Koba naza chargé à marketing pour relations publiques et à groupe en même temps naza caissière à groupe. Voilà, et là on a dans le cas on a pour tout démarrer mission na biso ya lelo. Bernice lelo comment neti yo boy ndoza na moi poste na kati ya groupe. Est-ce que poste wana ozwango ka na facilité bo ou tango yaki ezaki non il faut les cas, il faut kota, il faut landa. Si les lots pour mériter poste on a yo comment on pour yo za moisi et tout le monde a moisi na kati ya société pour avoir poste ils ont la facilité surtout tout le monde a makambu to yo kapé makambu o ezo le cas entre ba président
na ba actrice na bango et lelo Bernice tio comme na niveau o comment nango papa Kuba est-ce que zaika na facilité bo koko ta roleka ibengi wana trop die ngai ba président na nga ba konzi nango ba likolo na nga nde ba vanda ki ba moni non na place toute sa belle histoire na bonga ça na place na kota na leka tende kara ba président na ngai na ba chef ba liboso na nga nde ba teleke non ni sika bo il faut ta belle histoire nde ba tsanga ya teke na leka ki na kota ki non lwendela wana zolo baka posana na kati ya groupe yango to lobi vraiment sincère parce que moni ba bloko ekomaka mukolo longwa ko sali pe groupe na yo komi tango gradimu yo chilo micro et komi gradimu yo moni kuna to souffrir kuna zaki pena non pour les cabo il faut yango na siko yo Bernice photos à la claire na bat bolanda biso mais quand un peu ko éclaircir biso naza pena clair on a lo beza vrai moni le bo mapso mingi toko ça trop on comprend so le reza yango te même longwe ko loba yango te po longwe po on sait jamais na vie ko longwe te ke bo yinani be bo bomani ngai on a zo lo beza vrai on a lo beza vrai na lekate na kota te na salate ezande ke ba chef nanga na leader nanga mona ki non belle histoire 5 azani sika oyo nde batsanga on a lobby na bité na ko changer en te za bon et très peu bon pour elle comme conscience belle histoire avec la mission non bando bandi théâtre 99 ti lelo to komi na 2016 presque 17 ans dans monde de théâtre est-ce que masolo to yo kaka ici comme là yo ki non ou ngo kota place mo bo ba bicho avokota il faut c'est là qui belle histoire na yo bon na nga pe na zu na non ba malchance pour ba malchance non oui malchance on va kuta na ngose que malchance comme là malchance on a ba groupe na misato na tangelo na leka ba lutangela ngelo bongo te ba leader na nga nyonso misato na leke na ba groupe des groupes na leka na groupe na ngona za na ngoti lelo na kuta na ngona nte ya malchance c'est bien te pour accepter mutna na musala faut que les cas sont ça non eh bien te ngai na zona ngana no malchance wana ko bango chance te malchance wana tege ba exiger ngelo mo wa bongo non non ngana kuta na ngote et bi ngai balanjaire de Congo info même ilinze mana Londres monter ma tout se pele ya mbetolo Glody Kuma Dieu le père na se comprendre ma solundi to kende belle histoire les lots comme célèbre boye parce que ngana bengo déjà comme célèbre pour kolongwanda ko ya tine siko eza n'importe qui te ba ko ya mbana émission analyse mais belle histoire vraiment au confirmer biso tu les lots comme célèbre boye za ka simple quand on travaille aux gens on a mutu na mon intelligence sagesse na yango comme si célèbre ti les Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui va dans Mboka, partout où vous avez Congolais de la diaspora, au Somba CPLA TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est appelée à Congolais, pays à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et là pour ça va client là on va dire non, donc sont que la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé beau benga pour y consommer des décodeurs à CPLA TV. Bah maman, est-ce qu'on a bien opéré ça pour la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain vraiment comme ça les à la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nisibinopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7.
Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est vous au monde à vous bien un numéro, bottine de la biso, pas coordonner la bino et puis biso de bottine de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Gladys, na loba likambo isala te na loba onka no pona na kazo mo neti yondo zo koti la président parce que izaka mutu moko tinda loba loko ba loba ba traiter ba président belé bongo mais so yo lelo zo contredire ngondre yo za kanga de amongolo na oni tout ça ngono munaka soko lobi on dirait gerbe ba tout ça oh non e biso même fait na dachumba la yebi on fait na ngeme monya ba yebi on na so za vrai ba bi ke petit bango belle histoire loba solo nga inde on est sur s'engager na nga mal chance wana na kuta na ngote papa na ngai ka yo moto na kende ko solliciter bonga na solliciter na intégrer na groupe na e aloba na nga te ko ma fille le ka bozong sa besala bo non aloba na nga on a iba na sala ka demande sala ka demande na ngai après ba accepter ngi na sali test ici ba accepter ngai na mikuat idem papa na nga ko ba idem na ko lobo loko esala matin lo bango po na côté na ngai te na ebité bakaya batu mususu bakaya ko ta pe monde nzonzing non oui na sala ti na nzonzing pe rien on nzonzing pe koma bongo bana poto na loba yango kadimu ya loba ngo nzonzing pe e koma bongo donc pour kota na liste il faut GDG GDG on a raison mais raison na repesa on a bateau bakutana nango on comprend ngai belle histoire na zabona na kutana on na kutana ngote mona lobezate soki na zaki victime ya kamoro na occasion qui tourne émission analyse no ya mbinga boy nanga na lobango faut te demander to dénoncer mabe mbe bala tsango mascarate batsa bala tsango kazarate o nga na loba o nanu o nga na monité yango moni ke moyenne s'incliner mingi na makambo wana ezate po nga esalemi nga nanu te comprendre ve na nga diego musique asala banzonzi ya ndimita sala biloko wana ve na major bisadis na pese mbote même ve na nga jojo ngonda ta avantagé comprendre na ko le biloko o nga esalemi nga te ta mususu baninga o bakutana nango ya moni baloba mais po na nga belle histoire ne esalemi nga te en tout cas Gladys Flows à franc nga na kutana mambo wana ki ba mal chance po nga po na mona mal chance. Bon, toi tu as ce qu'on a bien émission vraiment toi analyser moi mukie. Et là on est ça la rasiko qui comme mutu aye tam suna groupe akoma fi aye na groupe akoma tina ba niveau ya solliciter de 1 ezalaka beauté de 2 ezalaka habillement tonine. Papa beauté ou beauté te eza mutu na mutu moni mutu musunda ba rolia même sur le lo sopena pona madesu atondi metanga moni olia sukwa nga isu aliaka c'est ça na batu na ba musu ba tonda na bango te liputa ou kola ou mini pona ye nyonso yani ka aliaka nyonso on comprend les habillements tes beauté te pour ce tébéré ba musu ba sala hôtel pena hôtel mobile hôtel mobile pela ndeli mwa sonde sinene bi musu ndeli mobile onene ya no ka batu on comprend na no ka mutu musuzu tam so zora na occasion te tanga zala na bongo te tanga konya komi bonga komi pas profiter bon profiter mais là ma be pour na pesi conseil ma be ko profiter na simba nzoto basi baninga basi tam musu faute eza ya nani toujours analyser Bernice faute eza ya ba président to faute eza ya bandeko na biso ya basi o baza ko ya ko intégrer na ba groupe soki de mutu ko intégrer c'est kaza na poste c'est loro mo na poste loro mo boy soki mutu ko intégrer yo ko pese ba condition soki eza faute ba président bon faute venir ba président bon en tout cas ba président ba excuser nga zo ko accuser na nga bango te mais bon na éviter pour na rolo ba bongo Bernice comme qui m'a vu ça. Ah, belle histoire. Comment qui m'a question analyse bo ndengeni. Non, mutu tango aye te autant qui comme président mais to dénoncer to analyser ka makambo réalité ezo le kalelo na monde ya théâtre. Yo moko lobi mutu tango aye ayende koluka musala. Donc tango ayeko koluka musala, il faut bo pesa ye ba condition o yozo tala na musala. Net souhaite hôtel na théâtre il faut passer ba test asali ba test na ye et puis tam so asali demande d'emploi na ye. Mais si ko tango komi ke demande hein tango komi interdemande au moins tango komi interdemande c'est ça yango na lobi ezalaka faute ya bateau bazoya to ezalaka faute ya bateau ba recevoir yo moi te interdemande yeko ma de longue histoire
interdemande nga na yebi même na ba société so mutelu ka musala ba sengi ba CV hein ba ko sengi ta mususu ba parcours ya vie na ya sala wa personne sa boy ouais la luka estenga mara ngwana mais so mutelu ka musala e combien zelanga interdemande o as on comprend au monte comme des mabe au lieu ça ta mususu Jonker na de Ndombe. Merci beaucoup. Bernice, mais Nayamba président mon qu'on a beau autant à combo. Selon y est pas défendre à côté na bango lobby, ba fio ba zoyande ba ya mabe. Yo mon a vraiment que fille aïe, mais ndenga yeli habite aux abatoupé. Toza pe ba kobate. Mon a fika ndenga yelo ndire abandi saka ba appel masqué. Ce qu'on a appel masqué non tape que yo président soki ba bipé au bongo. Pour répondre, on dirait aux angi crédit, tout ça, il faut ça vraiment que soit président. Vous avez que Bino peut boire un appel masqué trop. Bino c'est trop dit. Bon bah fille, bon, natie bah fille il y a théâtre. Au moni, moutna moutou à défendre na ndenge nae. Moi le président no lobby. Ce que le bail bon, c'est à se défendre na ndenge nae. Yo ba rosel ba appel masqué wa ba bip wa même pour. Même aux années unitango soko bengo ko tuna plomo na teke président ko isa bendel o ko benga po tuni mwana ndenyo lala o lamuki ndeni o ko tuna santé te faut vendre bo swana mwana mulili non être président za papa hein président za papa Bernice na kati yote belle histoire na pesi exemple lelo so elora bongo komi na groupe isika yozali réaction ezandeni. Premièrement, non, président n'a pas na PC mbote. Ce qui biloko bongo nde c'est arrivé que koma. Pour nanga. Na ko accepter ngote. Na ko luka ça no dialogue ngana papa na ngai. Pour na ni avec ba condition. Tango ya bongo zaki soki o yambite ou bien o kati appel les zaki tamso longwe o ke musika ou bien ba komo étouffer yo nika ndenge za. Gladin. Na ko bande sinini étouffement ou malamu natika groupe on comprend na battre la dignité ou personnalité na ngai pour ngale mambo ana te na le musala on comprend so e bandi bon en tout cas appel les a rejeté ou belle histoire avion hein ah on a raisonné sous Fabro maestro. Vraiment, je te salue. Nakata Luanda, Luanda déjà les 19 tombé donc fa beaucoup de boya sali mokili na ye biso sanza memo bulu apesi Fabro président héritier Watanabe quand ngolo bagi donc tozala na pina ba to sa jour en aéroport parce que tozala belé tozela yo tuya on a vraiment ba to sa balinga te. Belle histoire lelo ba comment traiter ba fille il y a théâtre balingi au balati. Belle histoire mariée. Non, 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 balité. Pour amitié. Au balino ayete ou bien au taga musala tonde. Non, musala kutute ngana moi si. Nina pena boso mbali pena na fois normal bala nga gladi. On dit pena ko boy. Non boy ate fona bala na moi fona bala na bota na sala pe nga foyer. Musala kutute na mupanzi. Non tonton da yete. Ce que mbali na fois normal bala nga. On a lobby gladi. C'est que tonton de nazo répondre yo bien. Na clair. Ce qui mbala na fois normal bala nga. Est-ce dit pena nga belle histoire. C'est que boy na fois normal te. Papa, ce mbala yenga yaka ke nzunga ma famille mama terrain jiba. Verse papa na nga kunga. En tout cas, Gladys, aux alat, aux images, belle histoire à Bali. Mais bon, moi, je sais que tout beau à Robala, non, exact. Et là, mais réalité, on a déjà Macambongo. Et le Bamaranango, Balingarate, le Bamaranango de Bakizarabiso bon. On comprend, Bakizarabiso bon, Badomazé Babala, Manda Babala. On comprend. Bon, pour une belle histoire à Bali, tu souviens la montagne à Balané, Badomazé Babala, Tayomo. On est au milieu de sous. Vraiment, vous comprenez que tu me dis que la moi vie privée, moukié, mais star a la vie privée, star a la rende boy. Donc, il faut boyer ma vie naïe. Star a commis déjà femme publique, a commis déjà fille moro donc au mokil mobimezo talaye donc moi au côté il y a bon ma vie privée naïe exacté. Belle histoire. Lelo, ce qui totalise et comment ça la moi passe mais Gradimou il y a tellement mais ça on analyse quoi analyser. Lelo elo ni ne sala ki ba fia théâtre ba comme otika mitaka la na internet c'est ça là ni. Gladimou ni question ana.
Non, préféré mingo et ba concerné. Oh, tout le monde va concerner. Pour nous, deux ans, nous bandal de l'autre lobby. Non, on s'en l'envoie. Et là, on est là, ce qui peut m'bala linga en ming. Mais on dit bibala balo bibala libandango. Bibala poto. Pour linga en ming. Faut que tu aies photo mobile, tu aies photo mon sexy ou bien image mon pornographique. Non, on est bolingo, tu n'es pas vanti. On est comme sambu sanzoto. Yo zolo bon pour tonton na poto non na yete tonde. Non. Kota pinage non. Moi code koya, moi wester talara. Moi wester le rôle avait na Rex Mbulugu, le rôle avait na Jimmy Belaou. Moi wester yé vraiment avait na Jimmy Belaou sko o talara wester kanga manini j'ai dit. Viens na dachumbala, nzeta lipela mobala pemba tindela nga code. Est na tindele photo sexy. Viens na ngeme monya. Bienvenue na ngai Diego Musique fula talate e ba tindela nga ba code wana na tindela bango ba film porno non so muta ba peso ka papa tozo ba tindela bazo comprendre te comprendre malam ou ozana art ou ozana film porno comprendre ou ozana des choses différentes bi star des star pour na fulama o nyonso basenga ka sala rapport fulama donc ce basengi akata bilamba o kata bilamba pour fulama. Pas tellement, nandimi pena ngote. Ko fula ma mutu na liboso ya savoir faire na yo. On comprend. So lingi musala na yo na nzambe longo fula ma. Papa, élévation ta na oni na orient ni na oxide uta pa nzambe. Okopo tika no mutaka no ba tika la na bangwana. E fula ma te contraint de ba sambwa. On comprend. Yo na lobby ou ba na art ya cinéma ya théâtre ou ba na film porno. Il y a des choses. Merci beaucoup, vous avez compris que belle histoire, Aza vraiment clair dans ma réponse, ça veut dire que il y a ça là nangote et belle histoire, bah avantage na yo, au monde a bah avantage ni tant au ça là nangote. Est-ce que moi différence na bah ça la différence c'est là? Tout le monde est d'accord. Congo et fort au FM. C'est Zanga dit tu suis ton petit. Bonjour et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu es la glace vanille, je vais te manger. Bébé, si c'est la nourriture que moi je préfère, je vais te manger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Nega boebi, fioya, n'éclairage, n'arrête la presse. Donc, bah, obscurité, nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi mais jamais égalé. Awako nde musala. Donc mission à bien, mission à cluster awa vraiment. Eh, tara pouvez vraiment vous sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Différence de ma kasi ya mulai netini moni ngai na wo bango wana so wana nzela ba respecter so mbale ndé moté te so ko yeba na mutaka ko yeba na ye pardon excusez nga ko yeba na ta musuna ki pornographique na wana na ngai ko yeba na na cinéma na série na osala se papa ko ba so le kana digital respect nga osana ngo ezande mona yete po ye même moi na 3 mon internet même bana so ba 10 ans ba 15 ans ba okota ngo hein on comprend tant moi na 10 ans 15 ans mona ya mona libanda na yeta moi ba mokati na ye on comprend on mona 10 ans 15 ans mona kati na ngiza passer c'est impossible. C'est que biso mbale to na valeur ndé mo na bango siko ba koma na moi j'ai de vitesse au monde abina ki non moi j'ai fungwa maka mo ba code comme belé
ba couleur échanger ba mambo belé et on va dire que non ba jeter donc ba tika ba lala oui ngana ndimi na lala na se tongeta na la muka bien kina kata pongi na butu na songela pongi na 4 na sa surménage on comprend na nda mabeto wa sa mangage kenga. Merci beaucoup lelo tango sala théâtre idole non na théâtre zarana idole nanga mama Mundibu Makiese. Oh là oui mama mimi bon musika boningi oh Maman Mundibu Makiese na pese mbote na Allemagne, maman chérie. La mère en enga jour. Il a pesa pour ça théâtre. Apesa te ma continue repesa nga ba posa ti lelo. Eh maman, tala yo maman chérie, je t'aime beaucoup. Maman Élysée Matondo na Allemagne. Sans oublier ma bomengo pour ma bomengo ndoko akotanga na GDG na nenga mukete. Bon, tochesko yo na ba fille ba génération na bino na théâtre nani wa sepelisa yo tango fanda na ndako bikino atoza idole na été mais bikino o so na otale vraiment musala na ye asala ngo bien izana na pesio misato poso na bi moko isa mabe Bellevue moni Bellevue akota kanga fort Bellevue na film ya ndeko na belle histoire so participer ça ma case fort Bellevue Belle Masia na groupe Océan na Jeanne ya Oza na Silla Bissal pap na habité baxela nga moko na baxelo moko Fatou Miracle nga kanse kutu aussi la tambola si la soini na tambola na kanse kutu oh pechanga tala et black lie c'est bon ba jouera ba toni bango ba défendre Congo comprendre pour ne sera bana lotivo na boya na bango te c'est que somme na comme boya ba sila ba to ko ba exil pechanga ba to ko ba Bellevue ba to ko ba Fatou Miracle ba to ko ba Belle Masia na ba Jeanne ya Oza c'est na ko muté mabe c'est na ko muté mabe on peut na carrière sanga te Belle wa muté mabe. Merci beaucoup. Vous comprenez que Tozo qui est déjà dans l'émission Nabiso Kalate Tozo chité balobelo kwa malamu ou milakate n'est-ce pas Donald Kachouva balobi moi moko bien mais ce que phénomène zo régner na kata groupe na bino balobi ka ya ngoma na bandene bandeli yo trop na président ba voyage na président ozongi boy na président ce que ezaka nini ba komolo bango trop belle histoire kaka yo po ani kayo Zambi. Maman yango système appel masqué. Oh, loin de là. Mon est une belle histoire. Sur le papa n'a pas ça confiance wana. Non méritant on en est à ma bête. Non méritant pas parce qu'il y a on a le bipon na appel masqué pe ou répondre à nayo. Ngaku appel masqué ne soit sikati po zora ming ba mode avion. On comprend? Pour lui répondre au bon. Non méritant papa n'a tout c'est belé. Il m'a tous belé ba Julia baza ba connexion bazali ba Marie Rebecca baza ba fi bébé na groupe c'est papa koba copine na mi ya peperas na pesi mbote tara mo salibala bazali mais souvent ni présent na pesi nga confiance na ninga mabete ratana ngati ninga bien est-ce que ba voyage ngo ici li to continue non c'est ba voyage ya moulai tout est replanté groupe papa koba El Braza au skanga na okamba ngo kuna ba voyage un ya moulai. Merci beaucoup. Toko mon enjeu déjà na suka ya émission na biso. Alors tant au fan d'arabu na théâtre et là nini ils a so fan de région bi pour ça na tika na théâtre. Ils la eloni. Merci. Et là ça la ngapena passe émotion na vandi na théâtre. Nandi tu za pena considérer penate. Considérer te na mboka na biso, considérer te na neni na société ou considération na société za la pena mingi mukie. Na remarka ngo mingi ba considération ka so okufi. On comprend? So okufi c'est parce que bino mo pe bolingo on dirait zate. Non, pas ça Gladys. Bolingo za nango. Mais considération so mingi ka so okufi nde ba comment ko reconnaître ba valeur na yo. Belle salara boye, belle histoire azala ki boye. Mais na cause na vie boye considération za la té ba genre suma ko ba genre suma ba tsaka suma ba tumo boye mo ba tumo ko ya pena suka par rapport ya ba art mususu ba musicien ba joueur
Avantage je me suis bazala ngo biso pena bata théâtre en général to jouer avantage en ati. On comprend. Donc moi so vandi botalika to servir mboka pour monsieur ça le coup mboka. Tant donc to na ba payer monsieur so atala belle histoire. Actrice. Il y a RDC. En même temps on y combo drapeau mboka to na tombola partout au Kenya. Mais ba continuer ndé batala pena biso pena mingi. Batala no biso pe mbalo. Comprendre ba continuer ngai s'il vous plaît avec beaucoup de respect. Botala non pe ba comédien, ba comédienne. Toi na pour ça soutien na ma casse. Pour ba soutenir biso ma casse ko le bato libanda ezaka bino batamboko na biso. C'est que considération ma casse hier non nous et outra non na famille. C'est que famille na biso bata théâtre za mboka na biso Congo na ba continuer na biso. Merci beaucoup. Belle histoire to nanger déjà na souka émission na biso. Mambote na batinyo so balandi yo na question autant sunga yo bandoze na tuno na tunya ngote et puis pesa biso programme ya groupe ndé bozo évoluer siko. Oui, groupe eza ça va. Question quand tam so ngotu na nga otuni ngate tam so ma film na nga na moto lobelité. Film na nga zo préparer ngo ya des amis. Ya non na zemi. Ya non na zemi. Te titre ya. Au moins que là on peut ça moi na combo te sera botamité bo sa botami morné est-ce que film on zo préparer ya yo moko to ya groupe non film na nga ya nga sur accès ba pesi nga accès on a zolo ba su ya ngo nzambe na ngai na kati ya groupe ba pesi yo accès après ya on de ça la chemette c'est que comme de na ba boule que nzele fungama ndeni ya on a lobitango ça film na yo moko donc comme de na boule que o ça chemin na opé ata yo mo gladi na 17 ans nyonso na sali pena. Oui, parce que na libala na ngana za la mal à l'aise na babokilo. 17 ans libala na botate. Que yango na lobité, tango se sentir que au botité au lingo bota, c'est que au lingo ça la pe fo libala ngo fo lo ba bien. Libala yo ya, eza libala bazwa ya ka to fanda. Eza libala babala oti. On comprend ya balo fo yo mo peno ke babali yo. On comprend. Donc si ko yango na tuni c'est que na ba penser donc au lingi déjà au ça la chemin na yo ou bien je ne sais pas. Loin de là ma casse ya chemin. Nga n'a pas président nga koba. Au travail na banana na film. Ka bata groupe tabino. Non, bata groupe na biso, bata groupe na so ba rozala. Po awana baba na ndao. Na bata libanda pe ba rozala. Intervention pe bata libanda ba rozala na kati. Ona mwana nga. Bata moi des acteurs au travail na bango libanda. Ata des acteurs. Nesi belle vie déjà rozala. Après belle vie. Petite Rosa. Petite. Belle vie dans les là fort hein. Vraiment parmi ba star ya basi hein dans les là belle vie. Et to comme on a jeune na sukande to loba qui filme déjà yango wana. Ba to bolinga ba filme. Chicago pe groupe V12. Chicago na ki artiste na Sublime ba ozala. Monter de ba bande baza. Vraiment. Est-ce que moi ma banga moi ba programme groupe. Oui, programme groupe Ezali, to les gars toujours mardi à 20h30 na chaîne to les gars digital Congo. Groupe n'est en forme, groupe Papa Koba Elkin El Braza ils en forme. Na pesi mbote na présent na ngai Koba o apesa nga confiance. O pa continuer apesa nga confiance si lelo na moi c'est maman Mundibu makie c'est moi na bango na Dej makie c'est Belon Kwala ma bébé Deborah na pesi mbote. Président Pamphile Yoka. Président Mediala. Na Brazzaville. Na pesi mbote na cour de grand sapeur tout ya Braza wana mona kilo mboka femme de valeur mal à l'aise na pesi mbote na maman chérie maman na ngai Jiba Thérèse pasteur na nga Luder Kasumbi église Rama Mobimba ba fille FF CP na mino e aux adécité na pesi mbote na cadre na ngai prophète Vena Bayaya sans oublier maître na ngai maître na ngai biu wa simbela mo mikanda ta kaka on ma monsieur comme lelo moi contrat c'est un maître face à la pembeni maître biu bulabula na pese mbote na mwasi na libota mobimba na pese mbote na série Koba série Papa Koba mobimba ba chief na ngai chief Kaba chief Mosali chief unité na pese mbote na bana groupe Papa Koba mobimba talaka toza biso bana Papa Koba ba lobaka to na bolingo to na bomoko na pesi mbote na ba fan nga tout balinga nga partout dans le monde na ope bando linga nga te gladi o balinga nga te nga linga nga bango mais balinga nga nde
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'on est arrivé à la fin de notre émission Analyse avec votre humble serviteur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. Tout le monde est d'accord. Le but est avantagé. Vous avez wapi. Il y a besoin puis ceux qui n'ont des Congo il faut et quant à moi de dire merci à ma Méline Zemba na Londres monter ma tous pépélé à Mbetolo pour comprendre que to beti ma solo na belle histoire to beti ma solo to commis déjà na souka là je salue mon vieux Jimmy Belaou balobi prêtre responsable Jimmy Belaou na rubwako nanko Jimmy Belaou na rubwako nanko na bosanité balobi yé vraiment arana nous fan non ya liboso ya Grady Mouya Donald Kachuva na kata Paris na pesio ba mbote belé Joseph Yani Bokumu Dieu le Père Dieu le Père Glody Kuma c'est Nzamba Norvège babi déjà za na Suède Mikolo za na Suède okanga masolo na Suède na pesi mbote ba fan ba belé Rex Mbuluku balobi muto azo kabila bato azo bongisa ba via bato c'est Rex Mbuluku casque bleu na kata Suisse na pesio ba mbote belé à trop na bosani bosé belé pasteur Terminator na pesio ba mbote belé pasteur noa ba bimasa na ngai ve na ngame masa na ngai poto beta ne masolo kati osakana te na tio ba mbote belé batu balela Grady Mouya na pesi bino ba mbote ngana bino tukuta na numéro oezoya kana kati ya analyse to analyser masolo mais na bi mikolo bobi ne na sala na koti na monde théâtre mke beta na monde théâtre après na ozonga musique andezlaka na pesi bino tout merci grand porte César ngadi na pesi merci bisika ozana kati ya Paris na libota mobimba bye. Congo.